Lisoto kobetela yo esalami bongo na Afrique du Sud na Afrique angele mingi na Cape Town likambu ya kokamwa mwasi azwi mpungu ya mobali o esimbaka ba business na ye ake kopesa yango pa ya pasteur batumba yango yaya suka nango zaki ndenge nini mama ya mobali akufi mwasi yango ye moko akufi leke ya mobali akufi zeloba nini mpungu ya mobali ele famille mobimba bana batikali ba orphelin mibale pasi ya kosakana te ya lisoto kobetela o lelo awa tambola na mokili omona makambo oyo makambo partage ndeko tambola na mokili omona makambo kasi yaka na République démocratique du Congo omona bongo bikamwa ya tala soso oyo na 4 makolo monde à l'envers ya image oyo leka kala meto ba tika tout ko tala sabino yango soso pena botami mwana soso botami na 4 makolo ya kitoko likambo ya kokamwa na commune ya Kitambo na avenue Banana soso abotami na 4 makolo tala mama na bango yeyo soso oyo aboti sibana na bango nyonso moko abimi na 4 makolo batu nyonso na lopango na population kote bazali kokamwa likambo ndenge salami likambo eza likambo kokamwa ana Kitambo na Banana kota maya makelele na se tolamuki na tongo boyo totala batu ebele batondi oyo nini soso abotami na makolo mine totika la kaka na ville province ya Kinshasa et pa wapi ba député provincial basali bongo sitting liboso ya primature pour la réclamer 3 mois ya retard ya salaire na bango ba suite emolima et futamité pendant 3 mois ba ko sala bongo sitting kolia ba nguba kolia bitabeli liboso ya primature ba député alors ba kamona 20 000 $. Et ça la rapport ba député national to ba député nyo surtout ba député ba la lipena boye mbongo ya 3 mois salaire ya obomba kité to ko sona ka émission ya lelo Totika la kaka na Kinshasa et pa wapi Henri Mangi to yebi ke ye akota bakanga balemba zongi lisusu alobi pona ye il faut c'est le moment ya kosila na bakambi ya mboka sika après 3 mois élection po soki élection esili soki président actuel mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi aleki na élection te akokoma bongo ancien président sénateur à vie ba kokoko poursuivre les souté pona et ko za trota po constitution et ko protéger c'est le moment ya ko poursuivre na ba massacre oyo et salama ki bongo na Wazalendo na Goma en dehors de nos frontières tolo baboya yango ngongebeti pendant que dans la révolution africaine banagi na Mali et na Burkina Faso et Kiti Niger et surtout les Africains ne veulent plus de Français de la France. Ba français ba lamuki ba bango pe ba lingi sous ba africain te ba kati ba bourse d'études de pays africain belé ba kati ba kabebele il paraît ya yebela déjà mto na France il paraît ba ko benga ba africain o ba rappelle la France to ebité ngam na lobité yoka ministre langue mo ayeko lobango. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Donc, dans Libye, moi, résumé à Libye, Libye était le plus beau pays, le plus merveilleux pays à vivre dans le monde entier. Mais t'as le Libye n'est commis. Bateau, qui ont saboté Libye, soi-disant, bazo libérer peuple libyen, na calvaire, na dictature. Quelle dictature? Oh, bah, qui l'ango. Si Kabo Libye est dini na maï, est-ce que bateau va libérer peuple libyen? Bah, il faut comprendre que les Occidentaux, bah, ça va pour détruire. Tala Libye, moi, tout ça, moi, synthèse mouké, moi, résumé, il y a Libye, il y a Kadhafi, Mawaya, Okolela. Les derniers mots de Mouammar Kadhafi, après avoir été tué comme un chien par ceux qui se prétendent superpuissance. Je n'irai pas en exil dans un pays étranger. Je suis né ici en Libye
et je mourrai ici. Ce pays était un désert, et je l'ai transformé en une forêt où tout peut pousser. Personne n'aime cette terre plus que ses citoyens. Si l'Europe et l'Amérique vous disent qu'ils vous aiment, soyez prudents. J'avais voulu, moi, rester Shungu Wemba Dio, au lieu de devenir Papa Wemba. Na koma ki objet, ya pa makambu, ebele ya ebele ya ebele. Shungu Wemba Dio, azalaki na démarche na ye mususu. Il allait devenir prêtre, il allait devenir journaliste. Il s'est focalisé aussi pour embrasser la carrière médecine. Papa Wemba a eu qu'au déranger fonctionnement ya Shungu Wemba Dio. L'air azalaki na Shungu Wemba Dio, il ne fumait pas. L'air azalaki na Shungu Wemba Dio, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, tu ne draguais pas, tu avais chaque fois la honte pour draguer. Et d'ailleurs, tant aux aignan de Shungu Wemba Dio, te rappelles-tu, première relation sexuelle nayo, c'est une femme qui est plus âgée que toi qui est venue te chercher. Oh, ça. Et à partir de là, comme Papa Wemba, on s'est livré alors corps et âme. Et la preuve, maintenant, tu as 32 enfants. C'est beaucoup. Tu dois faire attention. Et tu dois dire aux autres de ne pas t'imiter. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi
Mbote la bino bande ko balandi ya radio le côté télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance et pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio le colé masolo et pa ya pito kuta la kapona ko beta masolo ya makambo tali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Autant na biso na États-Unis d'Amérique, autant na Canada, autant na Espagne et pa ya mama Mitonga. Brigitte, comme c'est que bien, on a biso partout si vous allez tala émission yango ya la senga kayo, ce que vous allez abonner, merci. Car si ce que vous allez abonner, au moins lien na biso ya radio le collé, mais qu'on s'abonner. Après qu'on s'abonner, qu'on bosse na te ko final cloche, il y a notification la droite na yo en poste vidéo au rataka yango te. Comme c'est que bien. Alors, na bino bato mo biso lelo. Au kotika lelo, au découvrir radio le collé lelo ya partager. Et là, quand il y a des bosses au côté, au monde émission, au final, j'aime, au aimer vidéo. Moi, je suis libre salabou. Libre salabou, la gauche, au final, autant, au monde est comme en noir, au aimer vidéo. Tu partages, yaya. Tu le barres chaque fois. Tu bêtes à ma solo, au awa, pour la conduire, batouté. Ma solo, tu bêtes à la histoire vraie. Oyo, bino, mon beau pèse à kabiso. Ça la rappelle à conduire, batouté. Yaya, ce qu'on peut si son ayo, tu es tiré à yango. Total, il solo, oyo, et qu'on se la rappelle à conduire. Topo na nini avant to bete yango biso vérifier est-ce que komi yango on bande ko ba personne du solo na ne beta mité to na investigation ya kotala to kolobelango ndenge ni za histoire vraie to ya lokuta pour ndeko comme ça pas ko ya solo awa ko sele mutu makambu ya nous vérifions équipe bombardier le collège la kala pour étudier ma solo avant to l'examen na plateau abo komi c'est que bien donc so personne du solo na to betité komi tum samate ya kenda na ndenge on photo vérifier et puis to ko zongela yo c'est que bien ya mboto bana kaka na lobaka. Ce que l'ingara papa Fiston, au l'ingara radio le collé à solo radio le collé à compagnie à Kayo parce que vous avez émission à éveil à conscience. Pour soutenir moi Namboka, Michael Josh, Griffe à moi Namboka, yaya, ton message là kola taka ba Griffe papa ya, ngata taka songolo pakal, ngata yaya, oh ce moment Kaliba na isa na Michael Josh. Kota na site, tazo insister, soko ebine ngo kota na site te, yo benga biso, to ko pesa le numéro à Michael Josh, to ko tena au lien ya site au commandé yaya nyonso zali tala ba nouveau arrivage ya manette yaya atayo moko pena kitoko te linet oyo Michael Josh yaya toko sakana nango tina suka sponsor aboye bazui wapi yaya moni chemise oyo yoka tango za ezani yoka tango zani chemise oyo pona Michael Josh yaya Michael Josh yango oyo linet Michael Josh montre Michael Josh yaya ya mwana mboka. Et où dit pendant les États-Unis d'Amérique et Mathieu avion et comme na douane ya kaka ndenge zalaka comme tout ça matin makambo changer na mokili ko linga to ke na chaque fois que na magasin ça te kota na site wana au komona ba article les ali wana nyonso tout au commander au sanango besoin ya au pesa adresse no ndako au en Europe au en Afrique au la wapi et ko ya tina adresse ndako au pesa so qui pour lingi au fouti de douane à partir il y a un paiement là yo au bengi Michael Josh ba ko fute de douane ba ko ya ko déposer yo tina ya ngaya ka tina ndako bo mo to kata ba carton oh so yi troisième carton to kata ya huni manette Michael Josh montre Michael Josh chemise Michael Josh est-ce que bokomi tu na ndenge wana merci na Michael Josh pour la confiance au connait ko pesa bongo radio le collé et puis j'insiste encore bandeko ya toujours voyager trop mikolo hein. Bande aux États-Unis, Europe, Afrique, aucun de bongo vacances na Kinshasa. Comme tout ça matin ya, Genesis Hotel et pas au la confort et pas moi na mboka. Est-ce que komi benga numéro à Genesis Hotel, ya ngwa bona la publicité wana ya. To teli pour la pena confort. Ce qui peut voyager tout la Kinshasa, bande ko bana Kinshasa. Bande ko bana Mbujimai, Kananga, Lubumbashi, ya ko la mariage na Kinshasa. Tala salon Congo zawana. Salon Congo ya Genesis Hotel tala ata boda 500 personnes beaucoup kuka anueme zate au de l'estage zate groupe électrogène zali wana oyo e ko assurer climatisation na bino kolamba na bino nyonso tu wana baki par rapport ndenge nini soki po komba liboso ya na aéroport ba ko ya na mutuka batini mutuka eye ko zoyo est-ce que bokomi Genesis Hotel na avenue Kanda numéro 8 la commune ya Kasavu ya bengaka kende omeka bo awa ezalaka pembe na pembe awa ezalaka solo la solo tondo la ratia ya meka okoleka awa pe témoignage pour la Genesis Hotel est-ce commis inoto kitoko voilà tout le monde il est boye pona bon mon abso visa boye on comprend sur la émission boye voilà
to bana na makambo ya ba député provincial oyo ba ko sala sitting bongo na primature pour na nini bazala retard ya salaire na bango ba émolument ba député ba putain ba émolument non ba député 3 mois impayés ba émolument exacté ba député provincial ya ville ya Kinshasa ya ceux qui ba député ya Kinshasa ba ozoate est-ce que intérêt ba ozo yango na habité ba député yango ba kipara ba député national kaka to nini pour député provincial ba zo la fort partout qu'est-ce qui ne va pas ya pour la makam oyo noté mawa mais si ko ba député bino pe na député bino ça combien bino $21 000 te bino va foutre bino combien moi je ne sais pas bo fan na bitoko bosa primature bozo kolia ba nguba na bitabe na ebité pour que la mawa na ebité est-ce que bobino pe siko ba député ngona fait la Kinshasa so ya wapi ata ba province nationale ata provinciale bosa kanini pour la peuple et à sur la pembe hein si on n'a pas foutu bino non pas foutu bino te biso intérêt peuple zanine est-ce que vous plaira pour la caille peuple vous plaira pour la caille ville à Kinshasa vous plaira pour la caille ville à Lubumbashi vous plaira pour la caille ville à Goma oh to lo ba quitter to lobby boté était à bino hein totika la kaka na Kinshasa bandeko likam oyo ekamwisa bato image oyo leka kala melani na zongela yango pona kotala yaya na to benga ngoni ni grandeur ya Nzambe munene ya Nzambe to nini to za magie to loko nini to za naturel soso abotami na 4 makolo yaya mutabota marade makolo soso abota marade makolo pigeon ne surtout à part ba nyamba ya 4 makolo betala oyo soso 4 makolo abota ba 4 makolo kokamwa la reportage ba ndeko biso ya lingala facile likambo ya kokamwa na commune ya Kitambo na avenue Banana soso abotami na 4 makolo tala mama na bango yeyo soso oyo aboti sibana na bango nyonso moko abimi na 4 makolo batu nyonso na lopango na population kote bazali kokamwa likambo ndenge salami likambo eza likambo kokamwa ana Kitambo na Banana kota maya makelele na se tolamuka na tongo boyo totala batu ebele batondi oyo nini soso abotami na makolo mine mbana nga liboso tina bota mana mona ke soso abotami na makolo mine banda tubuta bana tumoni susu abuta bana abuta makolo mine sikoyo likambo yokukama toza kuluba bubungula mutima boyoki masifu wana ya Nzambe wana Nzambe mutu akulagisa yango elembe soko tupesi yango yo tumona yango lisusu soso wa tumoni makolo mine bala to botama tumona ngotikaka lelo tokamwa te tala bonzimela ngai tokosenga na ba biologiste batala likambo malamu ndenge komi ko continue na basoso babota 4 makolo bambwa misu ba mabota ma 2 makolo bola na likambo bo expliquer poto ko sutuka mukolo musu komi ko sala mapena batu normal ba komi ko bota manama défaut net ya boye et puis basoso ya kala to yebaka bazala ko bota 22 ba 15 bana kasi lelo basoso ba komi na 6 eza te pona pasi bakolo basoso ba komi ko lia ba makina bango to nini po basoso ba changer modèle oyo pa botami na 4 makolo ete ya bino totika la kaka na ville ngumba ya Kinshasa et pa wapi Henri Magie to ebie ke ye bango bazali moko ya ba porte-parole to pe ba pandisango ba communicateur ya PPRD pour ne pas dire FCC bato ya Joseph Kabila Kabange président ya kala sénateur à vie azongi lisusu après buzz oyo message Nesalaki a ekozonga cette fois-ci à lobby en clair abi sur le moment il y a eu massacre na niveau ya Goma na bato bandeko ya Wazalendo sika aboye mutumo azo processus bakambo c'est-à-dire 40 jours de bandeko na kufi to na ngote po anini nana zali commandité ba garde républicaine de ba bomaki batukuna nana zali mo konze ba garde républicaine ba bi ere yango voilà c'est pas moi c'est lui alobi ere kolandela ba kondi yangoyo pona yifu balandela président de la République na premier ministre président de la République comme état génocidaire na complice d'ailleurs premier ministre parce que ça il le commandé soki mandat na bango c'est le cas à 3 mois élection au cas où président Félix a ajouté à Okoma
ancien président, a commis sénateur à vie, et puis constitution à Mboka et qu'on protéger parce que la constitution a visto et lobby au collant de la président à Kalate Soka Longwe. On a droit à la té. Donc, ma cambouane à Waselenda, Wasalendo et Kenora Ndengwa, c'est les moments air et ngoyo ya collant de la bango. Voilà, c'est Henri Magique qui le dit. Toka de Sassika en dehors de nos frontières, toka de bongo en France, c'est pas pour que France, n'ambongo na France, c'est fa. France a détruit l'Afrique, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Africains. Bon, mon révolution. Il y a des pays africains, surtout francophones africains, en ce qui concerne esclavagisme vis-à-vis de la France. C'est d'ailleurs que coup fera les Tigera. Alors, tout le monde menace le guitro, mais il n'est pas ambassadeur de Niger, à ce moment nous sommes ça qui est déjà. Alors, France peut réagir. À réagir. À fini coopération dans les pays africains, on va dire ingrat. Et ingrat dans les yaya. Quand tu vois des pays africains, oh, militaire moko ya France a recouvert sous des pays ingrats. Est-ce que le militaire de France va recouvrir l'Afrique? Tu vas répondre à extraire les minéraux africains. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Désormais, il y a un visa d'études pour les pays sud-africains. Il y a une coopération d'ailleurs. La coopération dans les pays africains et à Portugal, les pays africains sont 0,5%. Et France, il y a un pays africain. Il y a un pays africain. Il y a une autorité française qui est Landa. Il y a une France qui est déjà. Mais il y a un mystique. Tout le monde d'Afrique du Sud. Tout ça très bien. Xénophobie. Tout est possible. Est-ce qu'il y a la France, au Canada, Europe en général, au bon Bakate, au bon Banini? Ce que le baby, au Kosuka Wapi. Oui, au comment français, oui. Français noir, et oui, il n'y a pas de souci. Et moi, je vais te retirer la nationalité de ce pays Sabino. Est-ce que Otonga Kishinga Pembate, yo, Fakumputu. Et yo, Landa. Mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe et chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, il y a un côté face. Fini les milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où l'on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui n'y voient qu'une preuve d'impérialisme. Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins en nous refusant les indispensables et ces papiers consulaires. Fini les accords commerciaux qui profitent toujours aux mêmes alors que l'Afrique subsaharienne ne représente que 0,5% de notre commerce extérieur. Fini les visas généreusement accordés aux étudiants, aux migrants désireux de trouver un Eldorado qui peu à peu disparaît. Fini le traité de 1968 qui facilite au-delà du raisonnable l'entrée des Algériens en France. Ce traité qui permettrait, en cas de crise en Algérie, à des millions d'entre eux, et je pèse mes mots, à des millions d'entre eux, de venir très facilement dans notre pays. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde.
Nous renonçons à la France-Afrique, refusons la France africaine. Yaya tokosukisa bongo na reçu muke oyo ya Kadhafi te bike Kadhafi azali pa leader africain oyo banakolinga Afrique ezala pena Afrique ya solo oyo alingi kosala États-Unis d'Afrique oyo a contribué pour la satellite ya Afrique ya kaizaka so benga na téléphone il faut que na Belgique que na Europe et puis so ngem boyi mutu a contribué à 70% pour la satellite africain et matalikolo le comment au solana mutu na opena ya Côte d'Ivoire Europe parce que Kangote pour nini Kadhafi était allé plus loin pour retonga kosala Union africaine ya solo pena oyo tokoma mutu moko tokoma na currency moko na mbongo moko na passeport moko quelle force de ngoza nango dans le barongo chaque fois imaginer basu pena ba minerai ya Congo tout ça na ba minerai en abondance scandale géologique ezali si côté la appelle Afrique du Sud technologie ezali awa ba on a fait ça ba transformer yaya on va envier quoi tout de suite que Maghreb, Maghrébien, Maghreb, Marocain, Tunisien, Libyen, dans marketing. Pourquoi tu as pour ça dans marketing, banque qui prend dans centre, dans Cameroun, yaya, États-Unis d'Afrique, hôtel le matin, hôtel le matin, nous sommes complices, l'éliminer pour la prochaine salle matin, Boma qui Kadhafi par quel mois très bien, soit disant prétexte. Que non, parce que les Libyens ont libéré le peuple libyen, pardon, na esclavagisme, na dictature, il y a Kadhafi, il y a Libye. Ah, est-ce que Libye, est-ce qu'il y a une dictature? Pays Oyo, fout arabe étudiant, pays Oyo sans s'offler, pays Oyo, ceux qui ont 6 classes étudiants, 6 classes, fout 50% de salaire Oyo, il y a professeur Tanga Kelasi, ceux qui ont Bali, pèse $50 000, bon, sont mandat pour la Libye, Sikobo. Ce qui a solo bato ba yaki pour libérer peuple libyen si ko libyen auto dinama yekunat bomoni banda ko bukana na Libye bato ba yite pona nini ba pem so africain to yebela yaya to yebela area ngo tala moi reçu auto salio moi symbiose oyo po yeba Libye za yaki ndenge nini po été ya bino hein ba ko la bino faire révolution o bo se révolter to longola mutentel to mutentel pour la mouvement massaya pour le mouvement masté ba pays africain botelema. On a chaque fois une émission éveil à conscience, partager émission pour été abandonné comme l'anda reçu. Les derniers mots de Mouammar Kadhafi après avoir été tué comme un chien par ceux qui se prétendent superpuissance. Je n'irai pas en exil dans un pays étranger. Je suis né ici en Libye et je mourrai ici. Ce pays était un désert et je l'ai transformé en une forêt où tout peut pousser. Personne n'aime cette terre plus que ses citoyens. Si l'Europe et l'Amérique vous disent qu'ils vous aiment, soyez prudents. Ils aiment la richesse de votre terre, le pétrole et non les gens. Ils vous aident à vous battre contre moi, mais il serait plus sage pour vous de vous battre contre eux car ils luttent contre votre avenir et votre progrès. Mon message pour vous, le peuple de Libye, c'est qu'ils vous aident à me tuer, mais vous en paierez le prix car vous souffrirez. Et mon message pour vous, l'Amérique et l'Europe, c'est que vous me tuerez. Mais soyez prêts à combattre un terrorisme sans fin. Avant de réaliser votre ignorance, les terroristes frapperont à votre porte. Kadhafi a un jour demandé au gouvernement nigérian et britannique de diviser le Nigeria en deux, afin que les Hausa Fulani, musulmans, les Yoruba, chrétiens, et les Biafrais, Igbos, puissent vivre en tant que pays voisins. Il est bon de considérer ces 16 raisons réelles pour lesquelles le col, Kadhafi, a été tué. 1. Il n'y a pas de facture d'électricité en Libye. L'électricité est gratuite pour tous ses citoyens. 2. Il n'y a pas d'intérêt sur les prêts. Les banques en Libye sont détenues par l'État et les prêts accordés à tous ses citoyens sont à un taux d'intérêt de 0% en vertu de la loi. 3. Le logement est considéré comme un droit de l'homme en Libye. Kadhafi a juré que ses parents n'obtiendraient pas de maison tant que tout le monde en Libye n'aurait pas un chez-soi. 4. Tous les jeunes mariés en Libye reçoivent 60 000 dinars, 50 000 $ américains, du gouvernement pour acheter leur premier appartement. 5. L'éducation et les soins médicaux sont gratuits en Libye. Avant Kadhafi, seuls 25% des Libyens savaient lire. Aujourd'hui, le chiffre s'élève à 83%. 6. Les Libyens qui choisissent l'agriculture comme carrière reçoivent gratuitement des terres agricoles. Une maison agricole, du matériel, des semences et du bétail pour démarrer leur exploitation. 7.
Si les Libyens ne trouvent pas les installations éducatives ou médicales dont ils ont besoin en Libye, le gouvernement les finance pour qu'ils aillent à l'étranger. 8. En Libye de Kadhafi, si un Libyen achète une voiture, le gouvernement subventionne 50% du prix. 9. Le prix de l'essence en Libye est de 0,14 $ par litre. 10. La Libye n'a pas de dette extérieure et ses réserves s'élèvent à 150 milliards de dollars, actuellement gelées à l'échelle mondiale. 11. Si un Libyen ne parvient pas à trouver un emploi après sa graduation, l'État paiera le salaire moyen de la profession comme s'il ou elle était employé jusqu'à ce qu'un emploi soit trouvé. 12. Une partie de la vente du pétrole libyen est créditée directement sur les comptes bancaires de tous les citoyens libyens. 13. Une mère qui donne naissance à un enfant en Libye de Kadhafi reçoit 5 000 $ américains en prestations pour enfants en avance. 14. 40 pains en Libye coûtent 0,15 centimes de dollar. 15. 25% des Libyens détiennent un diplôme universitaire. 16. Kadhafi a mené le plus grand projet d'irrigation du monde, connu sous le nom de projet du grand fleuve artificiel, pour rendre l'eau disponible dans tout le pays désertique. Ya to kometela osika boye lisolo epesi pasi ya kosakala te famille mobimba esili pona mpungu ya papa yaya makambo ba eglise oyo yaya azaka pembe na pembe laissera bino parmi les faux il y a de vrais mais 95% baza faux yaya 95% baza faux bazoko ya business ya laisse rabino na habité na Europe za neni la Congo na mais na Afrique du Sud awa ba enregistrer église comme étant business et il faut foutre taxe ya PDG na ngoto directeur général za pasteur oui c'est vrai za pendingo bolinga ko bomba yango pona nini bolinga ko bomba yango pona ni ko masquer yango pona nini la preuve en est qu'il y a boko sa exambongo bosang simbongo bosomba église de siko tala comme église wan ezala comme nan ya pasteur en principe la acha comme église mais acha comme ya pasteur ya yebo pasteur second moi sinaye o la diguna mona naye est-ce que boko ba raté ya na éviter bas ne bazaka faible ming ba mona ba pasteur lokola nzambe ye pesa na limwa kingani kuna ya mutune nzambe est-ce que komi to so la pembe ya to so la pembe mutunde nzambe est-ce que komi ya mutunde nzambe to so la pembe boyebelaka yebelaka. On a vu des mamans au bas mbongo ya wenzi batineli tikelier mbongo ya provision alors que de repès en église maman a son maman pas un neuf azui moko a tien église oui c'est vrai c'est mais pour nzamba sunga mais c'est mais l'église au wapi l'église nini est-ce comment ndeko bali oyo yaki na Afrique du Sud quand les akamwana mbala yé na Afrique du Sud awa bundia ezo simbate ay simbite abinonga non ngala sali 5 ans na mboko simbate bonene na zongi non pas parent azonga pas parent na yé tanga zonga pas parent la kisasa aye kozonga na Afrique du Sud ake Cape Town tanga kozonga mbalo yaya e simbaki ya kosakana te est-ce que bokomi to yebite est-ce que famille bakangala ke mpungu wa famille bapesie aye nango bakangala ke code ya famille ngana bino to yebite yaya to betel soka no apesi biso tangu mwana ma ye deuxième fois yaya grave kosakana te asala mama na business azui banda kwa te batu afungoli ba agence partout miki lelo ko pamba comme ya kemiki la zogi donc ça va moi si na ya la kidoki na tanga galère do bona moi si azaki na beauté ce comme na on m'a pas beauté interne wana ota bla moi si obi moi so za beauté mais kozanga ramte salaye bokomi basa bonga sa kibele coup d'œil au téléphone chérie la maman la chérie merci ko le pauvreté ga esa perpétuer ça la boue mais mutako sungai pour basa mabe ça rapper moi je me suis à ma bé à ça ma bé pour mes até moi basa kitoko so tambola lokola ba la femme à la taille d'une spaghetti beauté le ki maka so tambola boy donc ako ça mwana ba beauté alors pour la so ba beauté ko ya siko yo mutako kitoko te okolo otala pe beauté wana pe aller
au seconde langue aussi peu moi position est-ce que comme tu connais on est c'est que bien moi si à tout le monde elle a bongi abandi pe ko tambola sikoyo na mutuka yaya basi na mukilo penda yaya moi si abandi ko tambola na mutuka moi si abandi ko tambola na mutuka ba comme opesa e valeur bata mukili yaya mukili so kipe mutu okufa bato bana ko chola bango yebude loko te akufa lobi tala moi so pena alingala mbalo ni mutu munene boy alingala ni ngomena boy yaya mobile na vie bunda kaka yaya voilà conseil na pesio est-ce que komi ne kombali chaki divanda wana bunda kaka ba botoli o mwasi mutu mwa za mbongo abotoli o mwasi yaya bunda mwasi ogangela ona ndaku mwasi impolitesse yaya ce qui moi c'est moi c'est que impolitesse c'est que moi pia que ça na parler basi bosala rappeler ma bien moko yaya bokomi eto sur la pembe spomona que moi c'est combien impoli na ndaku moi c'est olinga o susute makoma ni ko beba yaya ce qui moi ça va dire ko pesa réponse insolente c'est qui m'a bekoti déjà to peneo kaka la femme africaine. C'est une femme respectueuse. Aïe que l'homme est le chef de la famille, il faut respecter. Est-ce que vous commis tu n'en avez pas yo moi si comment vous ba ou comme na 20 maloba papa ça karamboko. Bino mon papa. Est-ce que vous comme papa? Moi attention la girlfriend en France c'est quoi copine. Ya ceux qui copine na yo, avant de passer la réponse insolente. Yeba déjà agit comme tous. Yo déjà assisté derrière au comme gaou déjà. Moi la mère qui vient gaou moi ça comme réponse insolente à consacrer ce qui moi ça va ko yiba déjà on ne sait pas tant zonga tant yé moi ça s'est transformé beauté à moi c'est bimi akomota moi na car akotika ba na place na car moi na ya peli à consacrer yaya tango basala ki na souffrance wana ba pasteur basala quitter tango kake a peli bakopi ga hotel ndako o ser kingani nzama pesi nga vision boye kutu yaya yebelaka église za business est-ce que okomi mais basala nzambe bazali yo pe lo fa ino boye mutu mo bengi yo non pesa kana no $100 $400 na so ba kiti na so ba guitare yo pe pia otini yaya yebelaka era ngoyo. Je préfère encore mbongo wala otine on a radio le collé to sombata micro to sombata caméra to sombata nini be plan esunga radio le collé ki okene ko kabaya qu'est-ce que vous pensez va passer dans nous pour so PC ngwana a code obengi amba sous de point est-ce que komi to so la pembe ya so la pembe na pembe awa madeso le karaté mfumbo ya raté manga ya raté lipela ya raté avocat ri awa solo na solo est-ce que komi tokena ndengwana mwana mwasi atanga pesi kitoko e bani mamba église aba lokene église mobali pas na enkipa ki parana ete mobala monique non mais moi si awa s'occuper na nga sous très bête nini na sala kimpiaka sikola comme na mbongo moi si bali ko mi pesa mingi ne ya mbongo ya mobali e bali ko sila na badimi yo moi si o pesa 10 yo sala do pe 10 mbongo 10 mois moi ça comme gros poisson église encore mobali pe responsable agence de fret moi si église moi si à comme un niveau assomme la pasteur assomme la té moi ça que l'église vena boyer pasteur abisie nzamba tali singo yo fo somelo ko moya munene o lingaka moi si a sema clé de mutuka o moya somela ki ya ta yo moko histoire vraie na Cape Town en Afrique du Sud moi si a sema ngai pena mbala ya baba ngai na somelo mutuka kaka ndenge la femme à la taille d'une tige spaghetti a fait cadeau anniversaire ya compresseur alenga na yebo o sema ngo siko na église ya pasteur na beto bakofi est-ce que vous commis to sur la pembe bon ba peut-être motema ba kashi laki nango abet na ikara yaya asomela moi si mutuka musa pesa wana kenda pa pasteur siko mo teli boy boy bi moko soki entre temps ndeko boba itango gene ki sasa tango ayaki na lek na mbali ate pe ba faire ki toko
famille pela kitoko na ebiti ba pesi nga précision de qu'est-ce qui s'est passé si moi ça moi moi si ma remettre la monter on ira s'occuper là bas très bien te a keko bengisa mo bala bengisi maman na ye na Congo aye to yebite maman mtalinga yimpungu wana ye toni no yebite maman tanga ye ko ya maman ye moi si ya mobile azolinga mama te ya yo bongo na babombo kilo na yo est-ce que yebite mpungu wana so ipe mpungu ya to yebite so ya mpungu mais yo ka lisolo biso to betaka lisolo to betaka solo pour nuire batutu ya to tango mamutu te to betaka lisolo to betaka pour ko peigner ya o penyami pour makambo sana ba famille ya bato mokili makambo mingi ngana ledio mama mukili makambo ya maso to betaka oyo soko fanya papa fiso beta lisolo ozomona lokola tozo inventer ngo ozomona lokola maseki lokola fiction mais jure ko sala na famille na yo oko comprendre jure ko beta lisolo ya famille na yo on imagine que c'est quoi ne bima o tozo ngo to yebi o comprendre est-ce que komi c'est que bien ya on a 5 à ndeko partager ndeko partager peut-être des solo oyo est intéressé au peut-être on partager ndeko mo na ka oyo ekosunga ye est-ce que vous komi tango mama ya mobali ya ye avant di boy moi si abandi ko sala mama mobali ba mukondos yo bino ko banga te mama pene mobali na yo sala ba mukondos est-ce que mama famille oyo bino na ngalinga impungu ya po mona na so mbongo bon mama na se pra rappeler mama mibali mama mbali bazana maîtrise Soki ngai mama sexa o mona mama bokido mama mobali ya ndaku moi si soki azo mantete mama mobali mais soki mama ya moi si ya na ndaku do ba bona onde ndaku za ya bango bano ka basi do bino molinga mama na bino basa la ka bien mama bokilo basa la bien te bino mona mama bokilo na bino mama bokilo ta sama be ata sa ndenge nini mama bokilo faut respect ezala kazali mama est-ce que bokomi to beta li solo awa oyo mwana abete mama bokilo na mbata jour après d'autres il va le mariage katana pour biso la ngote awa ils na chaîne na biso ba commettre na niveau ceux qui mama bokilo comprendre na moni ga oyo football a komi ko lingala mabiloko na ye moko so ko la mabiloko o mona mwasi ona ko ya alongoli nzunga mama bokilo atie nzungu na ido ba mukondo simoko boyi et l'enfant à moins que non moi c'est mobile moi na ye maman na ye pardon a commencé ko ye moi na ye emporter après si maman na ye console et moi maman abimi na maman ka ninga pour moi les ça on ne sait pas et donc on est seulement que on ne sait pas ba swana makasi ba swana ma bokilo na moi si moi na ye ko swana ya ko sakarate moi si ya tonto wana aesi mama bokilo yo okomona lobaka do ngana kolonda kote mama kolopanga mama kolopanga mama kolombola bi yo komoni sanga yo bomengo ozo mona na oyo ebesike uta oyo bomengo eza ya nini oyebi euta wapi ozo dondo ka ebesike bomengo euta kita mbala ya mbongo te yo obana osaka kindumba te yo kati makambo so so to yeba ke na famille to tiki yo ka pona bana ba ali wana ya balobaka mo contrôler ka malobolo baka ba démon bazana na ba otambula participer ba ko zo maloba to so innocent ba récupérer maloba na yo ba ko sala ko buzoba ndeko mwasi alobaki nini aise mabo kilo yo zela okomona nini pendant que banda ko swana leki ya mobali ya mbali oya kiwana na ya na ye akuti ba swana silika gangeli mwasi na bango do mwasi ya na ye o sakara mabo ndenge ya biyopo sakara yo pese loko mona ya lobi nango garçon qui na ba coopération na ye akena coopération ba tout na mutu na kepta na kufa sur place kaka lobi nango mabe koti déjà mabe koti et mabe bandi ba fana ba onyo ba tuti ni mwana bino kuna ba tuti mwana ba zu mwana ba sali matanga ba kundie kaka na Cape Town ba kundie ya et les cas ba 2 mois on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé maman ya mobali a piqué crise
bakena hôpital boye akufi ya tande ba akufa tolo banini nani o azobo bango est-ce que moi si ya tonton wana azaki pe mbili minga te on ne sait pas tolo banini ça m'a mukili ka est-ce que bokomi peut-être kaka maluba wana bandoki ba profiter ba ki osala mabe wana to peut-être pesa na ngori ezaka coïncidence ya yoka siko bakama bakundi mwana bakundi mama to bakundi mama ya yoka siko to bakundi mama eleki 6 mois église ya mwasi wana oyo ataka yi pauvre to ba ile lokote pasteur ba neko yati tanga komi gros poisson ba prophétie de ko ya keba na ba prophétie oyo keba na ba prophétie sosolo ka yaya yebela ka vision vision ko bima ona mobali na yo atana mbongo ya kisi ndenge za liwana e konso ngapa na mona ka mystique na mona akutu mystique daya kutu et ça vraiment chambre moko na akota ngo yeboko et puis na mona ko ndire na sambe tukuna alingelo ko moko aloba la simbe ko tabi wa za limpungu yaka na ngona église to tumbango osa mona ilaka yaya yo bongo na ba batu basa libala tu ba rotos yaya nazo beta lisolo na moi réserve muke to beta on peut ma famille ba to meto beta pa na to penio moi si afundi ka mona ka mpungu ya mobile eloko moso bakanga so na lisita so na sa mbetu pembeni wana pasteur ya MC yakala yo pasteur yo so na makasi te ya sambela ka pe solo mobile akeba makamuna ye akei pona musa yo fula ya ko sakarate moi si azu mpungu wana on va la personne qui a simba yango excusez-moi et là on va la personne simba zu yango ake ko pesa na église yaya ake ko pesa na église tu rata bino moko malgré ça ba mabe mais yaya et là ko ya mobile na yo oyo ba yemba na nzembo nini yo oyo soka tini mbali na mwasi na poto soki mbanda singa kekele eza nzembo na ya lwambo singa kekele la ngozu yango tala azu apesi azu yango ake pesa n'église apesi n'église kuna na ebité soki basala gini bref batumbi yango tango batumba yango wala yemaka lobaki milinga moke bima na fete kenda kokene ke wana mobali ba activité e bandi ko kwea to bani la kimpunga mobali on ne sait pas moi si ba mbongo e bandi ko lia e ba te kutaka parce que les hommes ba secret ne so ba lo baraté est-ce que bokomi ya zo tumbiango tango atumbango pasteur na bango asala 6 mois en hôpital 6 mois en hôpital à côté de l'hôpital et puis pasteur ko bika tanga biki wana mwasi ye moko abandi maladi yaya mpungu za luka mutu moko olia kanda mpungu ya mpungu nzungu mpungu ya famille ya batu yo zongo pesa pasteur akene kotumba kasi pasteur usaki makasi bonzambe okuta hôpital sud ngani na éviter que se passer bobi ke mama pa promettre pe moi ça mwana okomona allez moi ça mwana wana quand maladi andi kokonda ega ndengo wana ta pasteur bika yeba kokonda allez moi si wana pe ay kokufa nana zolia bango nana le moi si wana mpungu tone tant pasteur abiki moi si abani malade moi si maladi ti moi si wana ay kokufa batu mpunga batu moi si akufi milinga baki wana avant moi sa kufa leke ya mobala kufaki mama na ya kufaki soki mama pa yaki a posé mpungu wana on ne sait pas ni ne bomaki moi mama on ne sait pas maman a se sacrifié pour la moi dans bon on ne sait pas milinga baki kenaki wana mobala koto abandi ko kwea ateki business moko ateki ndako bwe ateki ti atikali soko moni yo ndima te muto yaki na mbongo akondi akosakana te ba biso sabadi ko kangama ebadi ko kangama
ndeko wana ayepe mope ayeko kufa na kishinga mpemba ndako ya mukie oko ndimate akufa na hôpital te akufa na ndako batu balela ya kosakana te histoire vraie na Cape Town ndeko wana kufa toloba nini nani ale nani ale nani mpungu ele nani ale leki na ye nani ale mama na ye nani ale mwasi na ye yeba mile sonden mpungu ele bango sonden na yebi tolo banini mpungu lobino parce que mpungu o respecter yango te ndenge yo otiki mwasi na yo abe sabikila mwasi na ye moka ye awa yo mo pe foya awa ya ko travailler pour mpungu wana on ne sait pas c'est que je sache que famille et sili ba tiki bana mi balé bana ba ko mitelengano il paraît mwasi na leki na ye moko bana bazwa bana pas moi ça leki na ye est-ce que leki na ye akolinga bana na ye lokola ye moko tala famille ekufi sikoyo pasteur o wana o ri gros passon o atinaki ya kozampungu wana pasteur a continuer vie na ye ba mama est-ce que bokomi pasteur a continuer vie na ye bino famille ba ici famille sili etelera bana mbale wana bana ngo ba ko maladie le bien le mabe on ne sait pas est-ce que et ko réclamer bango to ndengani on souhaite pas nzamba za na bango yaya tala lisolo ya mukuse to bombela kiyo na poko lelo yango yaya basi to barakotosa. Nous sommes les Africains, le respect des papas de l'homme c'est quelque chose de sacré yebaka yango to tindio yo se mampungu te to tindio na bete mais papa abi boete parce que l'homme est le chef de la famille ayebi banenga zo la mbongo na ye pona bino bozala bien yaya babotolo au mwasi basala boy ko regretter te lois rambo ezana 300 tabas na mukili o na sala constant ngamoko ezana mwasi ya ndaku mwasi ya ambiance na mwasi ya ndumba mwasi ya ndaku mwasi msomona na hotel na o bazaza mwasi pene ya ndaku mwasi boke restaurant jour à liboso déjà monsieur aboy habité wala ba mdema to zonga ndaku tukilamba basi ya ndaku basali mwasi msusu ya ambiance ya linga to ke restaurant to ke duma boy basa ko duma bango wana basa ndaku te basi ya ndaku te mwasi msusu ndima na yeke no ngana sala ngandumba opesi mbongo na yo basali mais keba siko il y a des basi msusu ya ndumba awasala kindumba pona pasi mais ce que je veux accompagner moi c'est donc basa ibele est-ce que bokomi yeba catégorie moi c'est ndiko basi msusu bata basi ya mbaba la te mais ozuye otena libala na teti suka ngo za buzoba est-ce que komi to so la pembe yaya to so la pembe ta la famille ngi sili kapo ta la famille c'est sili bana mbalo so basa bon grâce parce que les petits poissons deviendront grands pourvu qu'on les prête vie. Ça demande grâce par code ya komi kolo taba histoire ya vie na bango histoire papa na mama ndenge zalaki ba ko regretter yaya pas ya ko sakana te est-ce que komi c'est que bien merci na Chris Larize Pelende réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Woni Larize Pelende merci na Claudine Larize Pelende la script merci na mama Rina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage merci na bino surtout Tokutani prochainement pour un numéro sur Radio Le Collé, Masolo Yaya. Partagez. Portez-vous bien. Merci à Michael Josh. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique boso mwana ngona oyo letwa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh o sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya bokota kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter grifia wana mboka ko
to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyoso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh. So revenu au côté na cité yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh yo moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so na Mechentel na Mechentel coutuyentel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas papaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te otikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement Minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.